Congolais, bokangela biso ba soti mouton, tondimi. Bobungisa ba 15 milliards to otala bino. Mais boteka te, ekokota te. Matro, bakosaka ba sida babilo biso yoka kiati. Oh, nani, oh, wana msuko comme vie de loin. Alors bakaza poison. Mbamo échanger comme un sucre. Pour bazaki na posa mbongo, lelo vidéo ba pesa mbongo a se traiter, ke na ko se traiter. Ye wana uto bala na mbongo ngo, asombi lupango na mbongo ngo. Ozo ko e cop na bango. Ozo or ke mbongo bango ba lia ka bongo batika ngo sunga mboka. Ozo mona. Ba comédien ba tanano papo la bango siko ba mbata. Yo ka teka ndenge yo kana te wala. Sandini yo na bite ozaka la Congo to za. La salanga ngala na mama balobaka te to na ki mutalobi nga formidable te ngala nga yo loko za pena mama na chronique za mboka olanda mama na source ko ya na mama les ondes te ana gaz te wera fule na bandenga tu ezo simba te to yo découvrir que ba crignos za selo bima nango za ya shomi et ça la biso passe etant que selo azo vimba na ko imbi konzo ke za ya shomi. Bala fidèle internaute du monde entier, merci parce que vous êtes belé besoin d'abiso à travers le monde entier. Ba tout la minute baza ba parler ba vandi corona de makambo vandi se ba tout na parler voilà. Toi na ami des stars émission à travers cet internet de Ezama Makambo TV. Tout le monde a déjà adoré le pro na ma caméra. Émission Amis des stars représentée par la valeur de la presse congolaise de Sandrine Mungoza bonsoir. Ouais, bonsoir déjà donc partout et là on dit le mandat à Mosinzambe là profiter maman avant sabato basa Mosinzamba zala jadis c'est qui a coulé gif noir grand prêtre en Israël et merci beaucoup à toi avec Christian Bopat et les référendums. Wana na moni maman puis Roger Chingani Igwe plus c'est des moton Njambe. En tout cas place autoza eza espace abata mimi chike va mi check jamais de check. Maman na pourtant fait za mote pas Élysée Bokota ska tombola lokolo et pas iwap na moni ve nanga c'est du papa de Matignon via auto bimsa disque na combat de Matignon quand ndenge na ko bela rabino en tout cas bo télécharger nzembu na combat bilanga bomona par rapport à image ça la bien mbala moko mosika maman Nathalie na pesi be mbote na Braza et pas ve nangai ya Willy Etoka, Bambote Belé Sika Pozali na Braza ya Willy Etoka, président Odilon, président fondation Etoka Mobimba na Peso Bambote et merci beaucoup à toi Sipi Buyo la patronne Okoyo Kanate quoi. Donc tu peux profiter ba s'abonner massivement na Manzaka TV au eza site na en tout cas bo s'abonner na Manzaka TV et ça la biso peut bien par rapport à image et voilà merci beaucoup. Merci beaucoup Mosi Nzambe au vandi sarabeno. Non bika au vandi si bango pena kitoko. Tu bi mambo zo le kanambuka avant to kota na mamna biso to lobela ya musique biso ça la ramsa na biso et bi na minute et le réseau ezo dominer ezali coronavirus na minute to bi ke kotimboka e kota kité o sala ki bozo bon batu poto kutu bazar olala donc ils ont ondé en tant que chroniqueuse mais nga ezo lekela nga o moni biso ne to da boye donc il y a un moni quand moi je dis que la tête du pays est malade batu ba mon ondé na loba na ndenga mabe la tête du pays est malade donc on doit d'abord régler la tête du pays après to kitana biso bat comment. Donc, ngana mona ndene baloba ke goroniar virus wana. Na éviter. Tango bo pesa bo sa loko publicité à goroniar virus. Eza loko la bozo zongi sabiso na sima parce que to na maladie mo comme on Ebola. Bon, dans minute ba mo Ebola sili to comme na goroniar virus. Au moins te ga ba vanti. Parce que to comme na goroniar virus, c'est Ebola ça. Bonga kuna mona ndie to benga ngonde Congo virus. Ozo ko donc Congo virus. Poto benga na terme mo ya bien. Tala, tobo ina biso te omoni bato babela ba maladie wana ezaka biso tuku to sepela biso na maladie yango ponga bana na botano na maladie babenga kombo goroniar virus te bana na botama sikotango ya na ba goroniar virus bongo biso to linga na biso yango donc cela veut dire batika biso parce que moni même eza goroniar virus te même malaria ezaka na couche o ba esenga bato bakufa nango na bato misufu batikala ndenge mona goroniar virus. Donc, ce côté pe et au sein on peut le roter pour battre musuba kufa misuba otikala. To leki pe belete. Chômage pe leki. Faut bien que tu ba gorongo ko taranango, batu ba kufa na ba otikala ta muke peut-être mboka ngo soutenir bato ba otikala. Pendant nombre doza, ba ko ka charge na bisoté. Faut même ba misuba kufa na goroniar virus. Pendant batu musuba kufa na goroniar virus et permettre biso otikala muke, pour ba ko rappeler ko soutenir biso. C'est un peu ça.
Voilà, voilà. Hier, à coup, tout ça, qui va te que le reste de la Congolaise a couffé, les qui n'ont statut, tout le Facebook, a couffé, n'a été gravement malade, car à l'hôpital, Bimikolos, qui n'a pas été là, la rumeur de Tambana, n'a pas malade. A tout cas, bien de te parler, on a golim ça question, na bien. Ngana ça na propagande batutu ba yebi ke naza odi le manzaka moi Nzambe, CPI ya mboka, Enyame gardé en Nigeria comme coach. Ba yebi ke naza maréchal de la presse. Na yaka kolobe mingi le roi de la forêt we ranson ozana ba titir ndesinga. Ozo mona talaka ne na lati ba excès de poumabo. Na goya jamais ko sa propagande na mutu mo na yoka te na solo na eti. Donc apona solo comme mutu ya comme mutu oyo na yebi na solo la. Pour ngape mukona kufa, ta mukoba sala nga propagande, ta musu bino ba otuna ya koloba pe ayebi ngate. Donc nga azaka nga clair. Nana nga hypocrite te donc na yebi ete. Bato ba sala ba propagande ba yeba na bandenge na bango. Pour moi il est na monde théâtre belé ba komi na ba komo luka ba actualité na ba biloko wana. Oh ba telinga poison. Donc ba luka na ba actualité. Pour na lelo so moni ba publier muta kufi peut-être ye moko sepeli ba sa bon. Nga na koloba nini. Ah tolo bien makambo muto aye ko pe azo programme goronya virus ba tutu ba teka te nini te mais olati moniere te. O sali mabe. Ozomon il y a pas de formation, là ta monière pour les respecter. Pour il y a un papa tikaki. Vous comprenez par rapport à l'image. Biso to yaki penana ya titi ye mokolo ba faire. Alors ba ki le peuple d'abord. Le peuple c'est qui? C'est nous le peuple. On a droit de parler autoli koloba. Vous comprenez? Alors, tobo ina biso formation te ke o batu ba kanga biloko c'est bien mais est-ce que monière ezalaki? Est-ce que pour nous, monière, on est sur la chambre de exécuter. Oh, c'est bon. Il y a un mat. Il y a un mat. C'est un père Azali pour la roya, papa n'a que père à le cas. Roya, papa, tu n'es pas na monière. Mais si quand on monière comme l'on c'est que au moins on a ça bien. Il m'a très fâché pour comprendre déjà le message qui par rapport à un journal Ezali vraiment na ebi que moi lo yenge Ezali moi nungu pe mo batumusu ba le kapé ba sali ni ba pandi ba biloko ba nini odi pe a lobela ngo à propos na ngo vana to songi siko na ka makambu na ah mais to zaki to na mo ba leki sali mo ba lo yenge siko ba ba panda bilo business na yani ba te ka te rassemblement ezalate par rapport ya goronia virus c'est déplorable au moni lelo ça ndi to même par rapport à image. Biso tout ba congolais ngana déplore comportement ya congolais oh wana abimaka sali des ordres na tongo akatango na 12 heures o moni mukolo congolais ko sa des ordres bana tongo même 3 jours babiloko musu ko zalate po biso ba komo mona biso nyo toza batu te nyo toza banyama da ba komo traiter biso ndire monde so ke mboka mobo ya mupaya to ko musu na ba Liban so ke peut-être na ba Liban ba considérer peau noire te siko biso mo ba peau noire batu biso mo to komo mona ndire bangonde ba kolo makamu non. Ce qui peuple a voté au Zalaté. Batika biso to émerger. To a dana ba souffrance a relié te ba makambo belé. Ale bote susu ke to kanga to te katene tinga bona te kana sayo. Siko masanga na opesa ngambongo na. Surtout yango abi lobi ne makambo za ba kopanza ba biloko rassemblement ba linga ngote par rapport à malade. Le Congolais kufa déjà boy. Biso tout déjà boy, on est bétonné. O mona koma mutu ma ndi ma ba benga ka béton. Parce que biso on est bétonné. On te comprend. Tu as des bétonnés, allez bon ma vie sous te caté. Ya solo na. Est-ce que ne mabé? On te comprend. On est déjà bétonné. Toi ciment en haut. Allez botter sous que te caté. Pour toi ça sous bétonné combien de fois? Quand on te sous 4 semaines. Tant que muta bimisa comme béton. Aza sir na ba kayas na ye na ba ciment. Mwelo. Tonima biloko wana. Allez bon bibo te ka souté. Pour toi suka. Et simité congolais nyoso mono ba kufa kala ba kufa. Oh mon abiso to ba mort vivant. To ke to ka kwa si manzala te. To kanga mtima te kende musu basala ba grève que moi une semaine. Tu vas biso to ko semaine nzala te. Ozo comprendre. Ya nga uto yo ka baluba batomboki na kaza batomboka na masangu. Nzoka batomboki na bitakala. Batika biso to message na mboka na biso boye. Batika ba grimace o goronya virus. Eza loko ko bank sa te po goronya batu ba yebi yango virus batu ba yebi yango eza ngo eloko sikati. Batika batu bavanda bateka na bango ba boutique neto mesana moi un frère koto so mondu na bana balé batika distraction papa mana po au moins pena tour congolais ko telema pour ça eza pena ke boteka te et senga so congolais telema to ba goronya virus ngo bomisi batu combien pour ngana na mona ta extra mutu moko na même na Chine ngo kufina na monité ah bon batu kufa ebele tozolo ba pona les ondités tozolo ba na ba preuve tangible o comprendre o dinga pona bangate pour papa pena lobaki le peuple d'abord. Comme on a une vraie congolaise, et puis on a une carte de l'air terre, on a bien raté. Et puis on a une code pénale. On a une pour Kanganga, on a une procédure, ni pour comme à Tokyo Samba.
balakisa biso épreuve ya moto akufi deya na gorognard virus wana batika bagrimasi ko opesa mitindo moniere ya te likambo na moniere odi nasiliki mabe abi yango nde makambo donc soki alataki moniere nde sikoyo na minute elingi ezalaka bapesi ordre congolais eza moto anzala makasi congolais bokangela biso basoti mouton tondimi bobungisa ba 15 milliards tootala bino mais boteka te ekokota te ndi manzaka lobi yo terrasse ezala nango bato efana na bango etali yo kutu te so soda mbonga mboka te bato bakotela bango instruction eza bajoueur bango bato balia mbonga mboka te bakebano baoyo mosusu oyo banani yango wana oyo abinaka boye mpo na sentiment mbonga mboka kidiaba bato bakopesa bango bainstruction kobeta te bakoyoka mpo bayebani yebani ngai na politike esi bamoni elongi nanga sosiko soda yeka yokanga yo oloba nini soda okanga na yibe eloko ya soda te kwesi commandement wana motu tolandi siko yo obunda na soda epuis tosote makambo tofula bango voilà tolobeli yango me mingi déjà obocomprendre message ndenge en tant que bato bakosola makambo wana bien eza bato ya maboke ndeti basaisai wana bavide lwa bato balia mbonga mama olive okomprendre bato babale bato balia mbonga mboka biso na bamichel bakopesa biso instruction moko toyoka te sikoyo bakomedi bakomi mpe na likambo moke o poison batielaki nga poison mi 3 du coup à la fois baza na bapoison na nzoto ekomi cope na bango baluka batualité te ayebi ke so akosi maladi mama olive oya orke ntango bango baaliaka mbonga mama olive mopanzi mboka mpe ekufaka koto po mbongo wana bakopesaka bango wana bakosala mpe fort baketika wana felina moboye bato mpe base retrouve bakokota yango mpe na commande moboye ntango so bakende yango na boulangerie moboye lipe ekitimba yango ekomi ata 1000 francs ekitimba yango ekomi 50 francs bambongo mama olive bapesaka bango wana bakokende yango mpe na boulangerie moboye bu bapesi bato ya boulangerie bu bambongo mo na lipe ekiti 50 francs mais bango bakokezala yango ofele raison nango yani matro bakosaka basida babilo biso toyokaki ati o nani oyo wana mosuku komena vide loin alobaki aza poison mbamo échange koma sucre mpo bazalaki na posa mbongo lelo vide lo bapesa ye mbongo ase traité akenda kose traité wapi ye wana uti obala na mbongo yango asombi lupango na mbongo yango ozokompo ekope na bango orke mbongo bango baaliaka bongo batika yango esunga mboka ozomona bacomédien tanano papola bango siko bambata batika mbongo wana esunga mboka mpo eza mbongo ya mboka mama olive ayaka na mboka oyo na mbongo te bazwi yango na mboka na biso batika yango esunga mboka bacomédien bakoma betela yango eloko ya sita nsima oyo batielinga poison bayebike bakosunga bango bambongo na bango wana bakotia yango mpe na kole moboye minerval ekiti bambongo na bango bakokoti yango mpe na marché moko boye bu biloko ekiti mais bacomédien bazwa stitire moko boye lokola mama olive amema bango na dubai bakoma pire mama olive sokamoke bake kingakati epuis kingakati wana yoka bangando baza kuna nayeba te bangando bazala balia banani fo babanani na bacomédien voilà maman odila zoloba mandenge sengeli donc grand patriote vraiment zolobela voilà totiki na makambo mboka tozongana na makambo musique parce que la voix congolais na carte d'électeur nana carte d'électeur na ngai epuis soki elukaka na kisi okutanga mo naza bien gourou du temple nga na bana nabombaka te nga soki elukaka na bakisi mpo makambo na oloba nakokosela motu makambo te je dis vrai mama olive na mboka oyo ayaka na mbongo te mbongo mama olive baza nango lelo ya mboka na biso alors topekisa bango te bagarde part na bango basunga mpe mboka mais bacomédien bakomolekela osiko shita nsima baliaka koleka biso mpo na nini mpona soki azwi problème mama olive intervenir te bongo mama olive intervenir kaka na bacomédien bato mosusu intervenir te il paraît bamessage yango ekomaka te il paraît message ekomaka te soki makambo ezali ayebaka ngo te soki ayebaka ngo akosunga mpe na partolonga miso makambo wana pardon ngai ava na ntango ebele nde naza boye sikoyebisa ngai kotanga na ngai nyonso natanga mbongo na ngai nyonso bango banango na bapoche na bango résultat na ngai ezali tozonga na makambo ya musique oyo eza mosala na biso moto bato afuta ba 5000 $ nde na université koyo moto moto yo oyebisaka mboka bongo apres boyo aloba oyo boteka eloko tata bino moko complètement to atie monta mbongo ya gorognard wana nani komone na nani oyo atie 19 milliards wana atie mpona makambo ya gorognard virus wali oms yango atie 19 millions de esala tuvertige babimisa koto eza mutu te association moko boye oms nakoyela ye voilà tozonga la musique odile minute oyo elaviki ozala nomona mboko balinga makambo baswa mbongo bongo te 19 millions ye ayebi teke mboko basonga wana bakoka yango te nakozongela ye ozongela olevi na likambo yango te tozonga na musique mikolo siko formidable toza wapi na formidable babezo oyokana te eyokana te kaka ndenge eyokana te wala sandini yo
nayebi te ozalaka na kongo te ozalaka nazalaka nga na mama balobaka te to nayoki moto alobi formidable te nga nalinga yo loko oza mpena mama na chroniqueuse ya mboka olandaka mama na source koyaka na mama les ondi te omoni formidable biso osala mosala oyo tokosala topesi bafani nga na opekisa te sandrine olobaka ebeta te eya yo avi na o okabon mais nga nayebi ke na bato baconnecte parce que monde lelo etambola par rapport à ligne donc bato baa na ligne bayebi ke formidable epesa makambo bato bayoka banzembo lokola machine à voter ya bagolf kisolo bato bayoka banzembo lokola ba Victor Bosoku oyo papi kako se bondo ya machine esika oyoka le roi de Afora bwakanga odi le manzaka bana club de star bato bayoka banzembo lokola ya Nico Adem kokoko bato bayoka banzembo lokola ba Igo Santé ozo comprendre banzembo zana bato bayemba na bango bana bango à l'aise siko eya par rapport faut aller connecter pour pesa makambo tozoloba te ndeko tosala asali bavideo ebele alobi ke maison mère ezokokala lisusu te et puis président oyo akomi na ye kosoutenir na ye fali pupa ayebi te ke fere mpaka kokobeta eloko wana koleka kutu don fali pupa mabe fere c'est bon chanteur moto akoboya fere na mboko aza te fere c'est bon chanteur voix wana so otali mpe bien na testament papa yemba koma foza komba fere eza akati oui bacontrôle bien testament papa yemba koma fere ezanga te donc faut basera amazon makasi abimisa na testament fere c'est bon chanteur oui fere c'est bon chanteur moto akoboya fere na mboko aza te mais oza bon chanteur ozosala na voix na yo nini album nini oyo fere apesi biso na terrain toza nango fali mpo papa ki obeta Bercy biso to toyebaki kaka obeta te mais lelo bravo fali abeti Bercy eza likambo ya débat te eza koencourage mwana mai eloko osali pepele par rapport à image ofongoli biso mpe nzela héritier watana bayoki ebeta a na nini na Turquie bravo héritier watana mpe aose akende abeta epesa biso mpe makambo toluka mpe fere mpe afongola mpe ta mosusu Bercy Zénith nyonso wana toza na besoin nango tosasu mambo ya polémique te nga deja peti wana sele oyo naboya kosola mamu na ye sele oyo na bakupe na poto mais ya kombo ata moko eya te ozomona nga nde nalati te nazalaka ata nini na pamba non nakenda te okabon eloko place bato bakenda lufu non nakenda te mais excès ta excès omona pouma semela le ozolanga nano odi le manzaka excès de pouma ya dega excès ozokabon excès namoni Bruno Bengol CDD namoni Bruno Bengol par rapport à image Isaac MPKL ozokabon merci beaucoup ofula tout selo te na fuli trop mais wera no ye mo fula esimba te nga na fuli esimbi te aza animateur alibabe na lingi suma mna te sa sibula immortel na lingi suma mo selo te na fuli trop ana gaz te wera fuli na bandenga tu ezo simba te to yo découvrir que ba cligno zo selo bima nango za ya shomi et ça la biso passe etant que selo azo vimba na ko imbi konzo ke za ya shomi ah bon okapon un animateur a banda es lokola selo ata lobi la samba ça sonine o album esimbite ngai makamba selo na ko lobango suste on n'est pas la même calibre nga na selo o tu comprends selo na ebisaka selo bando banda musique babil bana basi yo moi sino nani bon so moi si pas au moins te bimisa te mobali na oto yeba o komisi ebele bon ce qu'on a lobani so mutu moi ça zo bona na te bimisa te mobali bimisa mobali batunga so babimisa mibali na mama bimisa basi na bango bon ya yo azar c'est là que tout le monde a lèvres zeba munoko zeba biloba loba sana makambute animateur a bololé passe yo rayoka la maison mais kako bimisa ki zengi le roi sele mutu mo ba sali nyonso pona ye mais ezo simba kati to sani na ebite nena avant de la paix j'avais ton ndeni. Voilà, merci beaucoup. Nous avons fait des l'émission. Nous sommes presque à la fin. Par rapport à surtout. En plus, nous avons pas si eloko mosusu esala biso so mpasi yaya bina fila bauta place moko na Ibrator banso bauta libumu moko bina ndenge na ye Ibrator bina ndenge na ye bina fila bina ndenge na ye mais comme siko lokola cette minute bina fila comme tiko sala tiko chrétien Ibrator pour ça problème. En tout cas Sandrine vraiment c'est déplorable mon biso to ba chroniqueuse toza koza pour te contracter toi on a besoin Ibrator toi on a besoin bina file na sens ni batu basala ba maman na ba polémique ezalaka le roi de la forêt na Jibe Mpiana ba ça pe ba polémique entre ta ba sola na bango Jibe na wera ko buka na te ba ça ba polémique peut-être batu ba yebite ba ça polémique à musique mais ba sola na bango donc eli ko lobake
ouais ensemble soit ça passe j'y vais rendre visite mais polémique comment aller na musique comment ya mabe on ni mapena muninga kufa na ka pona musique yango musique o ba sala ba okena ngo na lola te musique ba oyemba ekende nango lola te alors ngana lisese na koloba ka boye bakataka mutu ya nyoka oyo azolinga déranger nyoka ngo ezalaka ba fan na bango na surtout ba bureau bakoka kolobela ba président na bango tende ni fo bazala na ebite na makamango mutu mabende bina file to mutu mabende vibrateur bon na ebite na moni kutelo na koloba te mais na conseil na loba la bango biso ba fan na bango to aka na besoin musique na bango to na posa polémique na bango te pour servir na rien so bina file za vrai chanteur ayemba batu bayoka ye so vibrateur aza vrai chanteur ayemba batu bayoka ye to na besoin polémique te pour polémique lokole bandi sikaboye c'est rekoma na ekoma beukate pour musique oyo bandi na polémique na sika nango ekoma musika te alors so vibrateur aza maman na chanteur apesa biso ka makambo bina file so oza koko na chanteur pia biso makambo pour polémique batu basala ngo wera na JBP ya bien bazo swana mais ba solola bana ba buntisane ba fan mais bango mo bana bonne relation donc c'est un peu ça voilà au sali musala malamu chroniqueur azara boy chroniqueur la neutre puis conseil donc na sûr que ba fan na ba bazola na so ba bureau boza occasion ya ko landa émission on va landi conseil on dit la PC on a vraiment bien pour la mission surtout voilà c'est la fin de cette émission on dit le mot de la fin non mot de la fin so vendre ça oh ba vendre non te ba vendre non te voilà te dire te kaka. Donc, mot de la fin, on a pour l'émission, les lots pour tous notre profiter. Merci beaucoup à toi, Sandrine, pour au petit temps, on a petit temps, on peut s'amaram nambo pour Goronia virus, comme on est là-bas. Aux autres, on peut te lire, on peut te lire, pour te l'équipe, belle, tu sois pas fanan. En tout cas, pour on a peine à photo, on a Goronia virus, c'est quand on a effectif ici la nan. Aux autres, pour bateau, bâtir la moutou, comme la question, bazon a été bâti là, donc au baki sama. Goronia virus, c'est faux pour ma bateau. En tout cas, merci beaucoup à toi. Robert Kinzondo, Motema Meje Mopatibi, Benito Kotokologie, Tempête Matondo Mopépé à Paris, King Foreman Marcel, les grands gestionnaires de Paris. Et merci beaucoup à toi, Sipi Bouyo, la patronne. Et merci comme ça à Jadi Sekia Koulégif, noir grand prêtre en Israël. Et Melouper à Louperaskin, au commissaire Ranga Bassangopa, à Eric Eyale, Bambo Tebele. Et merci beaucoup comme ça à. Merci beaucoup comme ça, Shaidana la princesse, ma copine privée est très proche. Et merci beaucoup comme ça, Suprême Gogan. Merci pour l'assistance. Je te salue aussi à passant. Femenka madame Simba, Toroboga madame, t'es pas baroya madame. Na pesi pe Herman Kasongo bambote bele wana massa na nga ya palais Herman Kasongo je te salue à passant bikande to sara ba na biso. Si prema ta songo songo te pour repêcher nango. Yoza mutu nanga. Donc biso na biso ba luba likolo ko koyate. Donc batu ba s'abonner massivement na Manzaka TV et mon numéro de téléphone c'est plus 743 89 85 85 deux fois 351. Donc plus 743 89 85 85 deux fois 351. Et merci beaucoup à Elisa, merci beaucoup à toi, ma copine privée très proche dans la princesse. Comment est-ce qu'il m'a rendu José Misenga, donc merci beaucoup. Donc, on va s'abonner vraiment massivement à Manzaka TV. Et merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi aussi, Odile Manzaka, au dispositif de ce temps. Vraiment, merci beaucoup à Ado le pro, ma caméra. Merci à maître de la presse, Merveille Koditouka, Montréal, merci beaucoup à toi, merci à tout le monde, tous les gens, merci beaucoup pour s'abonner massivement à Ezama Kambo TV, Rolanda, genre d'émission, vraiment émission à cette lobeli, tout le monde qui est ma belle imbissa, autre malamu, à ça la commentaire, na CP numéro, na sonné mon gros, Zazara Combo, na Facebook, voilà, tout le monde est très prochainement pour la prochaine émission. Bye.